Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Bonjour, on a vu fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci pour nous avoir branché. Nous avons été comme d'habitude, nous avons été la bino basan italimbo kanabiso bande ko balandi. Tozali na mona mboka patience ngui. Ça fait jour rebelle to moyen na intermédiaire tozali na to kokutana pour que to sur la mai mazali koleka na kati ya mboka na biso to pe so makambo ezali ya actualité politique ya mboka na biso tozali na awa na zanga sa kopesa mbote te na ba boss na nga bazali ba kolo chaîne ya Tindika Télévision na kombo ya papi kelina refrain que sombe na bosante mon vieux Lucas c'était à Jésus na kati ya Londres na bosante mon vieux Doudou Kandolo na Canada na bosanité mama Jelinda ya KMB futur député en 2023 balobi yende makambo na 2023 ndeye. Donc directement on a repéré sa mbote na invité na ngato zani a mbote mona mboka patience ngui. Mbote c'est fort. Sangoni naza bien. Naza Nicole Belé ba meilleur vœu. Ah Nicole Belé na profiter ba moko na pesa pe ba abonné nyonso ya chaîne Tindika TV na pesa bango na souhaiter bango meilleur vœu. Début bien ya année ya sika. Merci moi mboka directement to kota na actualité etali mboka na biso to sili comment na été basili ko rendre to pe ko pesa tata ekolo et sika to pe bonga o ezali ya CAC intervention na ezali nini par rapport ya et bonga o tata ekolo asili ko remporter encore une fois. Biso tozo ko remercier d'abord chef de l'État, to remercier d'abord Nzambe yende mutaza azoye bandengeni naza ko matisaye. Depuis kaza président de la République démocratique du Congo, ozomona ke ya ba poste ba grand poste o ezo landaye. Oyo ya Union africaine uti ko sila, ye yo azui mususu ezo landana, c'est pour vous dire que non, ya Nzambe zaka ya Nzambe donc ebotama na makila. To pesie merci parce que ebonga oyo ya uti ko eza ebonga ya mukepete lisusu soki oyoki signification ya CAC wana etali makambo ya économie africaine nde ebonga ye awuti kozwa na banzi ke na Afrique économie ekovanda pourquoi pas en République démocratique du Congo loko les soucis na ye ya ko développer mboka pas seulement Congo mais toute l'Afrique. Avec Félix Tshisekedi, na poste à outil qu'on emporter, j'espère que ça va aller, j'espère que tout va bien. Donc ce n'est pas pour rien ba pesier lisusu poste oy. Ba monie que aza mutu moko utile intelligent sage. Oya kokiko kamba communauté oy. Ya économie africaine. Nde to mona ndenga ko kamba yango Nzambe pe akoma mandenge na uti kolobango keno ya Nzambe zali parce que to moni pe ba oyo ba uti ko silisa 18 ans mobimba à part koza la président de la République azwa poste mususu te azwa poste mususu te parce que ba monaki ke un azalaki congolais te de deux mutu na ye matika ka sénateur à vie tikala wana ndeza vraiment c'est leur constitution na biso pe a vie na Congo ezate ke na Afrique mais oyo même pas 5 ans même pas 4 ans mais ozomona ndenge ba poste za kolandana aza mwana mboka 100% et puis mutu na ye za kosala tango ba moni balobi non il y a quelque chose en lui donc to confier ye ba poste oy oyebi ke na poste ya présidence ya Union africaine makambo ebele changea makambo ebele changea na ndenga azui lisusu oyo yeba ke ko changer lisusu donc ti oyo esi lo komona ka azui mususu parce que oyo eza na makila eza ya Nzambe wana mboka tobeta lisolo mai mazali koleka na kati ya mboka na biso tomoni pe tozali kopusana moke na kokoma na 2023 parce que tosili kokota toto baki ana suka ngo totikali pour que tokoma 2023 tomoni na ngambo ezali FCC basi koloba ete bako accepter te glissement ata na jour moko na 2023 tomoni FCC de koloba FCC boyi na glissement ba boyi to pe ba bako accepter glissement te ata na jour moko bako accepter glissement te intervention na yo pour que tu avances na mboka na biso la honte ne tue pas vraiment c'est ridicule ba oyo bakoki koyebisa biso ke bakoki ko supporter glissement te eza FCC te quand même ngana yo tozalaki na mboko oyo kaka na mboko na âge toza ko avancer to sali élection ba sali élection est-ce que na moment
surtout na durée oyo balobi constitutionnel na régime na bango bato mususu bakoki koloba mais pas FCC. FCC, je vois par là, péperde en général. Bango bazana leçon à quoi biso mokonde batutolobi ke glissement Félix Tshisekedi est déterminé. À lobby glissement et koki ko sale matin, il faut organiser élection dans les délais constitutionnels. Et ça bango batu balobi te, mais to lobby boye. Il fallait tout les canaux na recensement. Mais ce qui est recensement est silité. On est à Makambouya qui glissement, c'est un recensement. Parce que c'est constitutionnel aussi. Toza awa, toza ba peuple congolais, mais toza na carte d'identité. Carte d'électeur, carte d'identité. Kende nango na Europe, kende nango na Europe, je vais dire. Qui va te recevoir avec ta carte d'électeur? On dit carte d'électeur, c'est pour voter. Bissomoko, UDPS, soit il fait président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Yemoko, c'est lui qui est déterminé à organiser les élections. Et puis, les élections aussi, ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas nous de l'UDPS, c'est la CENI. CENI, ceux qui ont moni, ça va, donc il y a une élection. Ceux qui sont à l'objet, non, il y a des choses à arranger par-ci, par-là. Bisous, aucun de s'ingérer dans ma cambo CENI. Bisous, ngana yoto yebiseni to yebite. Donc bango ndenge bazawana, il faut bakanga kaminoko na bango na koyebisa PPR de FCC dans l'ensemble. Bokanga kaminoko na bango na bino boza na raison te boza na leçon ya kopesa congolais ata mokote na mboko yo po boya ko obliger biso les élections dans le délai constitutionnel bino vous. Mais c'est la honte. Mais c'est la honte tout à fait. Tout ça, les 18 ans, il faut après 5 ans élection, après 5 ans élection. Mais Awa Kabila sali comme 18 ans. 18 ans. Est-ce que tout ça l'élection dans le délai constitutionnel pour Ayak obligé biso to yebi ke to koleka na élection et kozala na 2023. Préparez-vous. Nyati ba freiner makambu ya seni awa pona kotinda ba candidat na bango na seni ba freiner ba mais biso to pousser bango chef de l'état pousser bango ya ko tinda ba représentant na bango na seni parce que les élections ekozala nini ekozala mais c'est le chef de l'état. Alors, eloko wana biso to kondima bango te parce que bango bazana eloko ya koyebisa biso te. Et na ko promettre bango que élection ekozala. Mais bino bobongisa ba discours mais na yebite soki bakozala na discours oyo bakoki go bozala kina nyonso mais bolekata kaka awo. Bon, espérer peut-être na ba député mais na yebite soki ba député ngo bakozala na bango. Boza pressé pour nanine. 2023 s'approche. Encore 2 ans. Restez calme, apaisez-vous. Moi, je suis comme on a Séraphin Etel Chebea, la haute cour militaire tranche sur la demande de la comparution de Joseph Kabila. Pour éviter l'intervention dans les Zalani, parce que bande comme tout sur Basili Kolobae et Nicolobani, que le sénateur a vu à se présenter à tête, à comparer traité devant la haute cour, devant la justice. Intervention dans les bande comme tout à lobby, il y a la société civile, topé bande ko ya droit de l'homme, basalaka te na kati ya mboka na biso pour que ba intervenir pour un dossier oyo. Intervention dans les alignes. Et le qu'on a tolanda qui biso nyonso mais moi-même je me suis demandé finalement avec tout le mal que Kabila a fait dans ces pays, il ne sera pas jugé un jour. Mais moi-même, je me suis donné la réponse que Kabila sera jugé un jour. Parce qu'il a fait beaucoup de mal dans ce pays. Même le monde entier baza au courant. Bayebi. Ceux qui na likambu, il y a dossier, il y a Chebeya. Société civile Moutou a obligé à demander que non, le col la Kabila za cité na dossier aya à titre de renseignants. Donc aya ko témoigner parce que batangi yepe na kati wana. Ceux qui haute cour militaire alobi aza incapable ya ko juger Kabila. Finalement, qui va juger Kabila dans ces pays? Finalement, qui a les droits? Qui a
le devoir de juger ancien président de la République démocratique du Congo. Ma sœur, je te dis, ne soyez pas pressés. Les dossiers de Chebeya, jusqu'à présent, nous allons clôturer Payangote. Tant que nous allons clôturer, Kayango que non et Sili et que Kabila n'est pas jugé, de Tokoyeba. Ce qui Kabila a jugé dans le dossier de Chebeya, le dossier n'y a pas force commune. À cause de la kaka jugé. Wana to lobby ba oyo ba président ya ba pays muso to koyoka bazala ki pe ba président mais baza na prison na ba mal nyonso basala yango bazo se retrouver na prison. La loi dit quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Si tango bazolo ba ke Kabila ne peut pas comparaître, c'est qu'il est au-dessus de la loi. Est-ce que bakoki kola kisabiso loi nini ezo pesa un président de la République azala likolo ya ba loi? Exacté. Mais alors Kabila, qui est-il pour y un jour azala jugé? Dossier wane silité biso tozolanda parce que na yoki service moko mena nalanda ki ango bieta lobi no wana haute cour donc eza na ba place payé oyo akose retrouver ba kosimba yetina ndenga ko comparaître dossier ko kikola la bongo te comme ça yé commanditaire ya dossier yende muto aza commanditaire un chef président de la République atindi maloba atindi mitindo il a donné loi tuez-les. Babomi, bakangi oyo abomi, mais oyo apesi maloba ke boboma akotika la ndenge nini. On a même la communauté internationale peut aussi s'ingérer na makambo na dossier oyo. Voilà ce que moi je veux dire. Parce que le peuple congolais se poser beaucoup de questions sur le dossier de Kabila dans ces pays, avec tous les mal qu'il a commis dans ces pays. Tozo zelelo komoko ke ekanga chisega mais toza la peu pressé parce que dossier ya Kabila le père ezali ya ba force commune ezali ya chebe ya pena no silité na ba nyonso oyo biso toyebi wana ezali ya ba deux experts ya ONU eza Oldep Epai il a tué l'économie ya mboka nyonso paralysé na mboka akuti pe na est du pays ceux qui trois groupes de rebelles les lieux commis ba 200 kakaye moko il a vendu tous les carrés miniers nyonso wana cause la jugé il sera jugé. Ce n'est pas fini. Le peuple congolais, ayez courage, ayez l'espoir que Kabila un jour sera jugé. Merci mon amboka toi avancé, tu sais comment on appelle la Cour constitutionnelle, tout le monde a dit et s'est déclaré qui incompétente par rapport à dossier Tali Matata Pogno, mais tout le monde dit que Matata Pogno a toujours réclamé aux Ezali immunité parlementaire naïe, mais tout le monde dit que Nangambu ya Sénat, tout le monde dit que papa bah apparemment tout peut vraiment trop chaud tellement ils étaient immunité parlementaire ya Matata Pogno intervention naïe sur dossier Ezali. Mais dossier aussi toloba yango awa. Apparemment aussi la Cour constitutionnelle tango a se déclaré à lobby elle est incompétente. Mais Baloba dit que lui en tant qu'ancien premier ministre à cause de la juge na juge naturel naie na cour de cassation. Mais na cour constitutionnelle mais na juge naturel oyo aza na cour de cassation. Est-ce que dossier wana esili tango balobi bon c'est fora ngai na ko recevoir yo awate balobi faut pas recevoir yo kuna est-ce que sili on va te recevoir mais pas moi mais c'est lui qui va te recevoir il est là. Donc yé Matata Pogno n'est pas tranquille. C'est que le dossier ya Matata Pogno tango azo réclamé base donc c'est la immunité wana. Azane loko sala ke abata manasima. Mais alingi abata manasima wana me bati pe na yebité. Tozo tale la PC na wana. Parce que jusqu'à présent to moni justification kutu oyo bangoba yé dossier oya zana justice te. Dossier yango to moni ata justification na yango te. To yebika bambo il y a des tournants, mais jusqu'à présent, il est en train de s'agiter pour rien. Il s'agite beaucoup.
Donc, Sénat, la Sénat commettre erreur, qu'on se présenter na juge naturel naïe, côté cour constitutionnel et tindaye. Il fallait akende. Justice apparemment, ils ont découragé le peuple congolais quelque part. Ouais. Justice c'est ça qu'on décourage le peuple congolais. Les lois yo mona sikoyo makambo kiti na jila lingeta kiti le roi mu pepe sili na eloko ya mu pepe bana basakana kanango kobi makaka kamera bimi na prison omonite makambo nyonso elali elali penza jila lingeta za lisusu na succès na yeo yazala kinango te. Justice écoute, tobaye justice congolaise finalement tokende parce qu'on dit c'est la justice qui élève une nation. Je crois justice na biso et comme ko décourager biso et comme ko décourager biso parce que espoir ya peuple congolais là qui a détourné toyo ki toyebika wana akozongi sango parce que justice azasima na ye to moni justice a komi ko bimisela biso lelo yo kamera ye wana komi na France kazo sala point de presse bana Paris balobi moyibi okosala point de presse te moyibi toyebi que tu es prisonnier en liberté provisoire tu n'as pas droit nyoso wana nini justice na biso justice oza ko décevoir biso bo essayer ndenge nini ya améliorer situation bo décourager na jila lingette oyoki toza kumisa yo lisusu to kumisa yo te okiti mu pepe jila lingette. Moi, je tomoni député Eliezer Ntambwe appelle Jean-Marc Kabundo à déposer officiellement lettre de démission avant qu'il la ridiculiser et puis humilier. Intervention dans les alliés sur affaire aux alliés. Eliezer Ntambwe PR Moko trop parler-tu hein? Trop parler-tu. Est-ce que Yomuto Kenda qui conseiller Jean-Marc Kabundo a tweeté sa démission? Et ça y était. Et puis, comment vous commencez à pousser Jean-Marc à démissionner? Pour quel intérêt? Quel député corrompu? Quel député qui peut travailler comme provinciaux? Les députés corrompus. Les députés corrompus. IDPS bazotala. Pona ngai. Ngana yebite mutu nyoso azalaka na mabe na ye. Kabunda zana mabe na ye. Kabunda zo faire marcher parti tendenge toyoka parti munene lokola IDPS toza na carte te toza na ba carte te parti lokola IDPS parti au pouvoir ils ont implanté peut-être partout te na ba quartier kutu eza visible te mais on eza ba erreur ya Kabunda mais quelque part aussi Kabunda a son talent a ses talents. Hein, quelque part, quand Kabunda parle, vous allez sentir que non, il y a un politicien ici. Mais pas tous les députés corruptibles. Ba député wana baza ba député ni. Ba député ya IDPS ni ba koki ko pesa ye par exemple présidence wana ya IDPS. Ba pesi poste ya premier vice-président. Akosala nini ye député. Député akosala nini. Député wana kosala d'ailleurs bazakuna na ensemble to si toyoka intervention ya un député de l'IDPS to boyité. Mais est-ce que makambo mususu ezalaka sima ou bien ezalaki piège oyo bo piège ki Kabunda poto koma na makambo oyo Kabunda pressé to kende pa itozonge pa pressé yako soki atuitaka te qu'il allait aujourd'hui le pousser à démissionner. Il est allé plus loin, il est allé trop vite. Et aujourd'hui, on commence à les pousser, on l'oblige maintenant. Mais ce n'est pas un problème des députés de l'Union sacrée. Les députés de l'Union sacrée, on ne peut pas suivre leurs déclarations parce que ce sont des députés qui ont une famille politique et belée. Déclaration hypocrite. Les lois, nous sommes derrière chef d'État. Non, on n'a pas besoin de ça. Eliezer Ntambwe, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un problème interne qui nous regarde, nous, de l'UDPS. Ce n'est pas d'Eliezer Ntambwe ou les autres députés.
bakomi ko s'acharner na problème ya Kabunda, on dirait likambo nini. Ce qui likambo yo l'équipe tozongi na parti na biso non Jean-Marc Kabunda président aye omoni yo ta la parti na biso eza boye carence eza boye zo sala bien améliorer Kabunda ce qui ont dégagé te au revoir au tala bisika au kweyi de quoi tu es reproché au bongisa mais ce qui okei na yebite nini okoki kosala omoni eloko nga na koloba mais eza likambo te ya ke bava yebima gauche à droite Kabunda il faut démissionner Kabunda comme si Kabunda abandaki komposer bango Kabunda atiaki bango bakaka tala ya Kabunda soki na yebite eza ndenge nini bon biso tokolakisa faiblesse ya Kabunda peut-être na ingérence peut-être ya parti mais na assemblée kuna est-ce que Kabunda dirigeait bien te assemblée? Alors, donc je ne vois rien place wana ya Kabunda et puis na koyebisa batu boy. Kabunda ce qui démissionne est soutenu par le président de la République, il va démissionner. Pas seulement que les députés parce qu'il est de l'UDPS. Ce qui est chef de l'État a poussé à démissionner, Kabunda va démissionner. Ce qui a l'ingité a démissionné malgré Bamakele ba Kotia. Mais tout le monde a bien surtout c'est qui a battu vice premier ministre pour l'Assemblée bandekono soit il peut se passer makasi. Mais tout ça tout le monde qui par après to sepela kana Kabunda écoutez ma sœur. Même le jour Kabunda a annoncé ou bien il a tweeté pour sa démission. Ba combattant ba ke kuna bino moko bomona ki na bilili babandaki kolala wana baz obligé retirer à ce moment-là ils en ata officiellement baz obligé à retirer parce qu'on l'aime mais après un temps banguna na yepe ba ennemi na ye o yepe ba oyo ba yokanakana yete et surtout bande kona biso ya ba diaspora o biso tozo akize bino to yambi bino to sali lutte ensemble boya bosala musala baza zinga na chef de l'état ba ko aider chef de l'état malamu te et Kabunda n'est pas content de ça tango azo dénoncer yango balukeli nde omoni bitumba ya zanango bitumba zanango yango wana mais biso sikoyo tango ba oyo balingaka Kabunda te baye kokotela ba pesi ba groupe ba mbongo bosala ba déclaration ya boye bosala déclaration ya boye etamboli mbongo etamboli sima wana yo comparer jour ya liboso oyo ye a annoncé makambo wana 2 jours après on monite que différence c'est ça tango mbongo etamboli wana sima nde bato moni ba déclaration nyonso mais ceux qui a démissionné te na yebi pays de paix c'est bien ba ozongela lisusu parce que na mona atana ba groupe mususu nazo mona na ba réseaux sociaux je suis pour Kabunda je suis Félix je suis Jean-Marc Kabunda donc ça problème interne bati que la UDPS yemo kwa sa nini abongisa makambo na ye tokoyo ka oyo tokoki koloba lisusu ko continuer na koloba ce qui CG moi na bute kabuya aka 47 alobi nde ekopesa biso siko biso nyonso position mwana mboka tombe moko na suka émission na biso tolobe na makambo teli dossier ya Zandu tomoni société ezali ya Safricom a affirmé que conclusion ezali ya IGF ezali erroné donc amonyango ezali vraiment bien te intervention no ezali nini poketo kasi Zandu wana ma sœur ndenge nini yo koki kotumba chemise oyo ozalaka nango moko nano sombi chemise mususu ya sikate okeye kodo bien sûr bazalaki na projet malamu mpona Nzandu mpona kosala Nzandu moko modèle sikoyo nanu projet eza à long terme okei o détruire otiki ba peuple congolais na condition yo zomona na Nzandu tala condition wana bambula ngobila za wana il s'en fout eloko nga nazongela nanu mwa muke avant na développer eloko wana
Jean-Marc Kabunda moi etikali sima lobi la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ngobila lengi akeya ke kolela epa Kabunda lelo Ngobila komi enfant chéri ya Kabunda. Rien ne s'est fait sur les marchés, sur la ville. Bozomona les immondices partout. Ngobila, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ngobila, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Toza na bino awa boza ba témoin na la kisi mama oyo toza na quartier avenue oyo avenir mais batu ya commune bazo longa bazo ya kocha batike awa bazo pesa bango bambongo 200 tala na ba quartier na ba avenue mbongo wana basala kanango nini il y a des trous partout il y a des immondices partout oui ba bougumestre ba yebi misala na bango te ba chef ya quartier ba yebi musala na bangote ba chef ya avenue ba yebi musala na bangote ba bougumestre na yebi nazo mitu na bougumestre parce que bougumestre faiblesse bougumestre azana ngo ezo ute pas gouverneur yemoko faible ndenga zawan incompétent Ngobila incompétent Ngobila zotika ba bougumestre lokola yemoko aza incompétent moyen makambo e marché ezate Ezaka kama makambo mbongo ko fina ka peuple congolais na mbongo futa mais tia peuple congolais azo pesa yo mbongo wana tia ye na condition ya malamu vraiment tala makambo ya nzando lelo toza wapi ça fait combien 3 ans oh 3e année tozolanda depuis ba détruire nzando nzando et le côté zo évoluer et comme place wana ba soda bazana kati kuna soki olingo kati sokende na ngambu kuna ya bokasa il faut futa mbongo soki oya na ngambu ya kote il faut futa mbongo bato bavandika wana et comme bisika ya ba mure na butu na ba miyibi kote bakendaka ko se refouler vraiment Congo Fati finalement tu es trahi partout en commençant par Ngobila Ngobila ne fait rien. Ba conseiller naie, ba entourage naie. Ngobila dirige la ville de Kinshasa. Jamais moi je peux dire une année yango Ngobila atikala koleka na avenue Oyote. Quelqu'un qui dirige la ville atikala koleka na balabala oyo. Tout le monde a sali ba tournoi na ba chantier nyonso. Oh ya wapi azo sal. Oh ya wapi pe lengesa. Na kutu pe azo kende kana lengesa. To mona pe na bongo. Et loko wana ndena oloba tango azo comme je suis satisfait na français ya satisfait. Oza satisfait par rapport à quoi? Musala nini yo za satisfait. Na lengesa na bongolo mais Kinshasa Osate, dans la condition bozobo mabatu na ba maladie partout par-ci par-là. Non, biso peuple congolais toko fongola misu bisika oto tambola mabe. Yango wana bakolinga Kabunda te tangwa ayebisaki abetime libre awa alobi la ville n'est pas gouvernée. Ngobila lengi. Mais Ngobila lobi na sala nini a komisi bango ba camarades et tout et par terre. Mais non, to luka batu ndenge wana. Obimisi décision aux zongi simate au saleli yango. C'est ce qui va changer le pays. Ce qui va changer le développement de notre beau pays. Merci mon amboka vraiment to comme comme asuka émission la biso mot de la fin bambote numéro non pour te chiter. Encore meilleur vœu na bosanité papa Michel na États-Unis, bonne guérison là où tu es. Na pesi papa John na Londres na pesi na souhaité yo meilleur vœu na souhaité boza tellement ebele na okokate ko cité bino moko na moko mais nzambe abatela bino bisika boza na ba famille na bino ti mokolo nzambe akosonga tokomona na kaboye nzambe akokuma numéro nangeza plus 243 81 375 90 68 bandela plus 243 81 375 90 68. Merci fidèle internaute vraiment comme na souka émission la mission. Merci na chaque fois ça va toujours là sur ma caméra. Merci na Mike Zayadio. Merci na abonner na mission nyonso to kotinga la bino toujours bo s'abonner maximum na Tindika télévision, bo partager ba émission, bo commenter puis bo liker et que ça la personne qui to bo consommer vraiment la vidéo jusqu'à la fin et que ça la personne vraiment qui to makasi quand on voit vraiment tout le monde a un embarrassement. Bye bye.